Isimama hapa mama. Simama. Kamata hayo kama. Wewe peke na polisi. Funga kamba. Leta kamba, pesa ngasi. Nalembe kika nani. Moya na tesoke botokadi. Mama. Hapana, acha wewe toshe kamba. Mama. Ile bunduki unatosha. Bobi na pote to hii mwana na jeti. Ile bunduki unaipata namna gani? Sema na nguvu. Akanishia kanzu. Nashuka. Kule akamzinga. Kanauliza mama. Unaweza kunipatia 500? Kamuuliza hivi. Sasa wewe unaacha kazi. Utauzisha mtere gani? Sasa hiyo ni yako. Kata telefoni. Akasema ni yako. Kamata tu hayo mama. Kisha kaniambia. Kaniuzia kanzu. Mkasikilizana pesa ngapi? Yeye 100. Ulishampa ngapi? 15. Unampa 15. Ulishampa 15. Ingine utamupa siku gani? Yeye. Na anasimulielewana utamupa siku gani? Alikuwa anasema atakuwa kusikamata kesho. Kesho ndio ungemupa. Sasa bunduki ungefanya nini? Nani alikutuma kuuza? Sasa yeye Njoo nasema mwenyewe alikuambia umuuzia hiyo ni nani? sio mpaka. Yeye tumani. Ndio unaona ranguraka kisha unauzisha. Yeye aliniambia mimi namwambia sijui hata. Au vijio uliviuza namna gani? Nyangula hayo tu. Uliviuza namna gani na wewe ubio? Sindari nituma. Nani alikutuma sasa kuuza? Yeye ndio aliuzisha, nani ndio mwenyewe alikutuma kuuza? Yeye alikuwa ananiambia. Unaona kama kuuza bunduki ya letani makosa ni mbaya. Mimi nilimwambia kila kitu anaikara. Ukilifanya bila kuangalia. Bandeko. Mbote na bino. Eloko na osenga na bino ndeko. Na ebite soki video nazo sala soki ba olekisa yango. Soki otali yango eke ba lekisi yango sala tu enregistrer yango. Soki o enregistrer yango peut-être kobwaka yango na WhatsApp na ba nyonso pa biloko ekendeke. Obwaka yango na Facebook, obwaka yango partout. Au cas où balekisi yango batiki yango bo problème ya te. Ndeko na ngai créature ya Nzambe, ndeko na ngai enfant de Dieu, ndeko na ngai congolais. Eloko na osenga na yo soki video oyo eleki ozwi yango panza yango na 10 personnes, même plus de 100 personnes. Naza kotinda message moko urgent na Senko, na Lamuka et puis na peuple congolais. Soki tokoko sala biso nyonso na befort to sala chaîne moko oyo ebanolakisaka makambo ezoleka na este. Et soki tosali yango soulèvement est possible. Parce que bandeko ba image ngaza na yango yozo landanga atake congolais. Soko tali yango oliate. Soko tali yango ozala kimia te. Soko tali yango mami soko bimayo. Ndenge baza kokotila ba congolais na est na bandako sans défense. Sans défense ya pays na biso. Notre gouvernement, votre gouvernement est incapable d'envoyer les militaires à l'est. Incapable. Ou alors, pardon.
ou alors le gouvernement refuse d'envoyer les militaires pour qu'ils s'installent à l'est. De bandeko ngamongo suna fandi nazala image moko yango na bakokangila nini video yango nakotiango peut-être na C so na tiango te na tiki mais so na tiki yango motema nanga pe kola bien te bandeko za mawa soki tokoko sala chaîne message nanga na 5 na lamuka na peuple congolais soki tokoko fongolesa chaîne na kati ya Kinshasa oyo ebanolakisaka kaka ba image ezoleka na este ba image nga naza nango soki peuple français amoni yango bamoni yango lobi bango tout babimi na balabala même soki eza complicité na bato na bango mais soki peuple français oyo awa baza bamindele soki bamoni yango lobi baza na balabala alors eloko ko ede biso so tosali chaîne wana spécialement parce que so tosali chaîne wana bakobloke yango pai tokomona kietilo moza congolais te bakobloke yango parce que ndeko toza na bato na Kinshasa na bakongo na makambo ezoleka na este bayokaka me bayebi te nga na olamuka mona moto ya este atindeli ngai eloko na olamuka moto ya este atindeli ngai eloko abombali keke pala atindeli ngai eloko mais est-ce que funa continue kobomba yango bandeko na ngai YouTube pesa yebisa yenga so na continue ndenge na bloquer nga chaîne so na continue ndenge na bloquer nga chaîne tout ça nisiko bandeko ya na osenga na bino soki eleki video oyo numéro 597 soki eleki soko telengo 10 minutes panza yango mais bandeko tout travail biso nyonso te soko oza na bato ya lamuka yebisa bango proposition nanga soko oza na milie ba peuple congolais na 5 ans yebisa bango proposition na ngai proposition na ngai elobi boye naza kosenga na 5 ans na lamuka na ba congolais oyo baza netre tofongolisa chaîne na kati ya Kinshasa ba chaîne eza ebele ya makambo bozoba ba chaîne eza ebele makambo bozoba tofongolisa chaîne na Kinshasa soki kaka neti oyo naza nango so na l'élection kaka ba lobi ko bamosusu bakima na kini oyo nga naza nango so na l'élection kaka ba lobi bamosusu na kini bakimi o peuple akotelema na ndenge moko na boyi koloba makambo ebele parce baloba na ngai ke nazopousse bato na haine mais monde entier bazolinga te ba image wana tobibisaka yango monde entier balingi ba image wana ebima te parce que ba image wana soki ebimi ba nasa na boboni awa nazotala mpenza congolais bango oyo aya en tout cas barwandais ba mitema mabe barwandais baza mitema mabe mais soki biso bacongolais tokochange mitema te ozala mawa mingi il faut botala nde bazoboka bacongolais bino bozobaka tel nombre de millions est ce que oza na baimage yango ogangaka na yo oza na baimage yango te est ce que oza na baimage yango ngai natiki kolia natokisika mwa nguba natokisika mwa nguba nalia ata nguba namela ata mai bamikili eza wana banini nakolia yango te bandeko na tosilisa enseignement na bafidele kaka sikoyo mais tel ke makambo nga namoni nakolala te nabi te nakotika bandeko nanga boye te mais je doute fort ke eleka je doute fort bandeko na ngai vraiment ke eleka mais tosambela nzambe eleka vraiment tosambela nzambe vraiment eleka bandeko eza pasi donc tilo mwa motema mabe
Yo moluba. Bino baluba. Ce que vous avez une image de ça yango. Ozo ba béton. C'est vrai. Bino obota makanango. Toyebi. Obota makanango. Dans une petite. Bah image yo, les images on a ça détenir. Ce qui au moni yango, olobi chilombo béton. To bengi président. Ozo mtubabe. Natali ngabime o bazo sala bo ndeko nanga. Oyo bazo sala bo ndeko oyanga. Donc bato est basakana na bango bazanga défense président ya république azate généraux congolais bazate. Qu'est-ce qu'il faut là-bas à Kinshasa tous ces militaires là ba eloko nini bazo sala kuna. Pourquoi kokono na bango te bavanda kuna na est? Na est bitumbelate? Na est, les agresseurs viennent après Utu. Na est, pardon. Na zone où quand on nomme la maille, mais bande qu'on a est bitumbeate. Alors, Mundela Soloba nini? Mundela Soloba, c'est une guerre tribale. Mundela likabo y agression à Longola yango. Il y a le guerre tribale, guerre ethnique. Qui est Babanyamulenge, Basa Congolais, tout ça, Biso Lingara Bangote, alors Bango Basa pour Bango passer, Biso Congolais to Lingara Bangote. Alors que guerre tribale, c'est une agression. C'est une agression. Mais toute une agression, mais toute une rébellion. Pourquoi? Mais pourquoi la rébellion Basate, tout le monde n'a pas de rébellion Balaki? Mais biso toute une rébellion, pourquoi? Rébellion, ça te prend. Quand on a rébellion, ça te prend. On a mututé ou ça rébellion. Bande unanga. Ah, makamwana eko na Kinshasa te. Eko na ba Congo te, eko na ba Ndundu te, eko na ba province Sousse te. Bande ko. Soki ozomona ba image. Et comme il parle na kini. Et que mère on a peur baza kuna. Tout le monde n'a rien. Pour battre musubu to souffrir. Mais ce qui est commis, tout semble la ramoter. Ce qui est bakini, na ba Congo na ba Ndundu. Donc bazo beta yo bakanyo d'abord menote na basinga. Bani ko beta yo. So esili bazo machette, hein? Ba betu yango. O banay ko le la ko pona fimbo, mais ce ko ba betu awa. Na minute nazoloba, nazala nyonso. Na minute nazoloba, nazala tout. Ba de onenga nazo souffrir. Na ebite soto za bonté au souffrir. Il faut n'appeler ça ba fidèle. Ba enseignement, nazala bato bazo benganga bazola la pongité pour na ba délivrance. Il faut ba soko fongo le portable kuno tala ndenge bato batindanga de partout hein. Ba tina biloko na Alex Sabino. Et ton dia kutu mwana Alex Sabino ngoyate. Siko to komi 0h-10. Et ceux qui n'assistent sika ba nazo benga ser musaza na Bruxelles. Faut ça la prière. Ceux qui n'assistent na nazo benga musaza na Suisse. Na stopé ka wana lelo. Natchela bino babilo mosusu. République démocratique du Congo, à côté, où le génocide rwandais, lui, ne cesse d'avoir des retombées catastrophiques. L'est de ce pays est devenu la zone la plus meurtrière du monde. Des réfugiés de toutes sortes, beaucoup de Hutus rwandais, des génocidaires en fuite, des guérillas par dizaines menées par des seigneurs de la guerre s'affrontent et commettent des massacres sur un sol gorgé de diamants, de minerais précieux et de bois rares qui financent les tueries. Le Rwanda est très actif dans cet enfer. Vous dites que c'est un enfer, c'est-à-dire? Les spécialistes considèrent que les guerres de l'Est du Congo, tenez-vous bien Bernard, auraient fait plus de 6 millions de morts,
depuis 1997, c'est-à-dire beaucoup plus que le génocide lui-même. Il y a 17 000 soldats de l'ONU sur place, en grande partie impuissants. C'est la plus grande opération extérieure des Nations Unies. Alors les pandémies tuent énormément, mais parmi les horreurs, les rafles d'enfants pour en faire de la chair à canon et le viol de masse des femmes. Il y a plus d'1 million de séropositifs en RDC où le sida est devenu une arme de destruction massive. Après le génocide, les massacres continuent aux alentours. Merci beaucoup, Serge Julie, chaque dimanche matin sur RTL. Bonne semaine à vous et à dimanche prochain. Bandeko. Donc, ezati ke babindele ba éviter. Ba yebi. Mais bango ba bombani na guerre tribale. Affaire intérieure ya RDC. Bango ba kokota te. Ndeko, oyebi ke naza ko respirer bien te na ba image naza nango. Ah, tu le mot motema be, hein? Tu le mot motema be. Bato na ba yeba ke so Fayulu ninga gagné ki wana ne Kabila d'abord za arrêté. Armée ya biso ekiti na est bato ba kimi. Kabila yeba ki yango, tu le moye bien. Ni Kabila bakangai ndeza na nini na boloko. Mais tu le mandimi parce que ça muta pasi accepter ba connerie bato mona pasi bato kufa. Ah. Tu le mona baluba boko payer. Tu le mona baluba ko boko payer. Na moni mutu ba lobi nga na tika uchira batitra ndengo na ke tu le mona baluba. Ndeko na yo kanga. Hein? Appareil eza yanga. Munoko eza yanga. Makamutu eza yanga. Lukula boso portaki plainte, boso la plainte to no samba mais ko ya balanga de sona muno so check commentaire na bloqué yo. Na prévenir yo sona muno check commentaire ba na bloqué yo. Bana bazo soutenir Chilombo. Bana bazo benga Chilombo béton. Ah! Comment battre cause na cœur humain té? Cœur humain bozo na moté. Ah. Nangina l'excellent mogo awa tout l'excellent water Congolaises et Congolais, lelo tozali mokolo ya samedi. Ngai ndeko na bino Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, pe mokonzi ya mouvement Congo Telema Espoir du peuple congolais. Na ye awa pona bisala réaction na ngai contre maloba oyo ya Muyembe alobaki. Kutu ngai personnellement na yo benge sous docteur te. Muyembe za sous docteur te. Muyembe azali porte-parole ya Félix Tshisekedi. Monde mobimba bayebi bien que bamindele basali nyonso po baboma Afrique bakobanda na Congo. Bazali kosala makambo nyonso bino nyonso pe bozoko yoka yango. Mais ezali kokamusa biso po tomona ke Félix Tshilombo Tshisekedi na Muyembe na gouvernement na bango mobimba baza na posa ba sacrifier Congo ndenge baza ko sacrifier depuis kala. Boyebi ke Félix a sacrifié biso nyonso na batuti. Batuti babomi biso plus de 12 millions. Tolingi tolandela bango à partir ya oyo toti lokola président ye aboyi. Ilingi kolobaki aza motuti. Lelo bamindele basali vaccin. Il faut tozala bazoba excusez ngai terme oh il faut tozala bozala bazoba. Na bamboka na bango bazo kokufa ebele.
vaccin wana basali yango te bapesi yango te mpe bainformation ya liboso biso toyokaki parce que biso na mokili oyo tozali awa na bamboko tozali awa sekele comme tel ezalaka te bato oyo bakufi ebele kuna eza bato oyo bazwaka bavaccin avant bandeko Tshisekedi Tshilombo ata moyibi ya mbongo ezalaka ata ozalaka na motema ya bato te ndeni oyo kondima bamema vaccin na kati ya mboka na biso tala eloko moko ezali ko mpo na ngai naza komona lokola vraiment boteki milimo na bino na satana baexpert nyonso ya makambo oyo baminganga banda makambo ebimaka na Chine balobi esika nyonso oyo température ezali déjà na 26-27 degré coronavirus oli kosala eloko te or epai na biso moi ezalaka makasi c'est vrai sikoyo bango moko bazo koregrete balobi mpo na nini bapesaki déjà réponse balobaki déjà avant mais basi balobaki nzambe alingaki ke baloba yango ke epai na biso moi eza makasi afrique mobimba moi eza makasi eloko wana kosala biso eloko te bato bazo kokufa bamosusu bazo kopesa bango bapoison bamosusu bauti awa na poto place malili ezali Tshisekedi Tshilombo yo na mukle na muke na muyembe soki mayembe soki muyembe ya solo bozuna bino mbongo na bamindele po bosilisa bato na biso nzambe atala bino biso banganga nzambe biso baepiskopo tozwi epai ya nzambe mobeko ya koloba oyo bokofungula mokili oyo ekofungwama kuna oyo bokokanga na mboko oyo na se ya mabele kuna mpe ekokangama Tshisekedi napesi yo 48 heures soki bochange te na kobima na koloba Tshisekedi Félix Tshilombo biso toponaka yo te mais lokolo ozali mwana mboka tolobaki lokolo oza mwana mboka oli kosalaka mwa quelque chose mais banda na ebandele banda premier jour na lelo yo ozali kaka na trahison sur trahison haute trahison sur haute trahison ndeko mpo na nini yo ndima omesi apesa yo mbongo mpo vaccine bana mboka na biso bakufa oyo bakufi na est botangi bango te boyebi nombre eboni bakufi na est combien bakufi na Fizi na Beni na Kisangani baoyo okende kobomisa na Kasai yebaka ke nyonso wana ekokota na compte na yo biso toza bana mike te biso toza bamikolo mpe tozali koyebisa yo ke ozali responsable ya mabe nyonso ozali kosala sikoyo toyoki osi ozwi mbongo totangi yango mpe na mikanda awa bapeso 47 millions pour que ondima vaccin yango ya nini soki ezalaka eloko ya malamu mpo na nini bapesa yango na Italie te mpo na nini bapesa yango na Washington awa te na New York bato baza kokufa ebele mpo na nini bapesa yango na Chine te yo oza na bakamarade na yo na Canada biso mpe toza na bakamarade na biso partout muyembe yebaka ke ozali déjà condamné Tshisekedi yebaka bien ke ozali déjà condamné bozali bato bosali haute trahison mpo na mboka na biso biso tokoli koyokela bino mawa te ngai napesi bino 48 heures soki bozongisi mbongo wana te soki bozongisi mbongo wana te na OMS soki bole mbongo wana ekolia bino bana mboka Congo ata tozalaka bazoba biso awa tozokoluka moyen de façon que mboka ezali panda mais lokola moyemba alobeka aza na bakamarade na Canada biso toza na bakamarade awa tozokende pa ya bakamarade na biso baza na pouvoir
ya koede baambassadeur mosusu mpo bapesa ordre basala n'importe quoi bazokolakisela biso bavideo tala bavideo nombre ya bato bozokende koyamba bapoliticien le même politicien baliaka bango nyonso nzela moko esika moko nombre wana soki bobimaka bobengani Félix Tshisekedi bobengani Kanamba Elias Kabila bobengani bapoliticien nyonso mais tosi tokomi na indépendance malamu peuple congolais surtout bino bato boza na Kinshasa mais banani bakobikisa mboka biso toza mosika tozokoluka moyen oyo ya diplomatie mais partout tozokende na diplomatie bazolakisa biso bavideo tala bato na bino nombre bazokobima mpo bayamba bapoliticien nombre wana soki babimaka contre bango politicien ni alingi koloba liso quelque chose donc bino bana Kinshasa bozokolobaka koloba yango balobi ke mai ya moto etumbaka bilamba te bozala mai ya moto te botelema tala moyemba ayoki biso mawa te aya kopesa bino vaccin bino bato kuna bokozwa vaccin biso awa te vaccin wana eza koboma bino bozokotala bango na miso ya nzambe mpe akopunir bino parce que bozozwa mayele te akoloba ke munguna babenganaka ye nayebisi bino bobengana munguna wana bobengana Chilombo bobengana Kabila bobengana pouvoir ya bapoliticien wana nyonso tochange makambo na mboka wana nakanisi boyoki tolingi koloba mingi te parce que boza na ntango te akolanda bavideo oyo me Chilombo na Muyembe na pouvoir na bino nyonso napesi bino 48 heures na 48 heures soki bozongisi mbongo ya OMS te soki boboyi te ke Congo ezali kandida na bamakambo wana te tokoyoka sango nzambe apambola bino merci ngai monseigneur Zemba Luzolo Mushipai évêque président église catholique libérale d'Afrique merci bandeko na banzi tokomi na suka naobi bien tokomi na suka alo bandeko ndenge nalobi bolanda message nalobaki avant peut-être nako changer titre po RVC te mais soki ozwi yango nazolakisa bino ndeko na biso ya mwasi na este congolaise ndenge basali ye message biloko ya boso balakisi yango lobi na ntongo soulèvement esalami mais soki osalama te pase baimage nyonso eza caché totala voilà bandeko voilà bana Kinshasa mbote na bino sika bozali message important boyeba ete mokolo ya samedi 24 avril 2021 na 8h juste tokutana biso banso na masina Pascal pona tokosala marche pacifique pona kozala en communion pona kozala na solidarité na ba compatriotes na biso bandeko na biso o bakufaka mikolo nyonso na partie est ya République démocratique du Congo, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Katanga, mikolo nyonso na Beni, na Butembo, na Bunia, bandeko na biso baza violé, baza kuboma bango, kasi gouvernement na biso ekangi maboko.
yango ma leader mibale ya Lamuka président élu Martin Fayulu Madidi na coordonnateur ya Lamuka Fumupa Adolphe Muzito babengisi congolais nyonso esika azali bala Kinshasa Kongo esuka la Kinshasa te biso tokolala awa tokolamuka me na este kuna bandeko na biso ntango alali ntango abimi ayebi te soki akozonga bagroupe armé kotungisaka bango kobomaka bango baza victime ya ba injustice nyonso yango na solidarité na bango na communion na bango bakinois nyonso babengami samedi oyo 24 avril 2021 na machine à Pascal à partir de 8h tokotambola ti tosukisi marche na biso na boulevard triomphal eza marche ya paix marche ya solidarité na bandeko na biso ba congolais o baza victime ya ba violence ya ba massacre na partie orientale. Le Congo restera un et indivisible. Yabino Serge Welo moko ya ba lieutenant ya commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. Merci. Bandeko na banzi bauti kolanda ndeko o babomi na États-Unis akozwa peine na banzi ya plus de 40 ans disons de 1 à 40 ans mais tomonaki président Biden auti koleka alobi pona mutu moko mutu akufaki américain hier tolandi ba télévision ye aleki alobi biso ba milliers de gens qui meurent président Nabino a kolekate po aloba des milliers a kolekate po aloba mais au en États-Unis mutu moko mutu akufi président na bango Biden aleki alobi aloba ndeko ngane na yebisa bino soki eloko eleki soki vraiment eleki ozwi yango d'abord yo moko enregistrer yango après bono tindango boye maboko ti e kono kuma bana kini ti bakutuna soki eleki te bon na kozwa retour mabe na YouTube voilà soki eleki te mais nzambe sala nzambe yoka pe to informer batu baye ba makambo zoleka ndenge nini merci beaucoup nzambe pa mo na bandeko na ngai